Bonsoir Bana Nzambe, bonsoir peuple de Dieu, bonsoir ndeko surtout balandanga na YouTube. Ceux qui ezali mbala liboso kombo na ngeza Esther Maria. Nazali toujours wana pona koyeba kokabola na bino bolamu na Nzambe, kokabola na bino ba merveille ya Nzambe, kokabola na bino ba révélation cachée oyo Nzambe azali kosala na biso bana bato. Et pour na bato ya liboso na mokolo pona kolanda video mbala liboso na pesi bino mbote soin de bienvenue na kati ya etandomi na bino place bozwami. Avant tout na kendi na masolo toza na kopona partager le longa na bino na lingi to komisana na Nzambe bo pesa ngai tana komisa Nzambe. Merci Père de gloire, Père tout puissant, Papa na lola. Na ekotika mama ona maboko Nzambe tikete na partager na bana na peuple na bato yo keila na bolingo no Père éternel na monde entier. Bolamu na ona poko lelo na bango. Na ekokabana bango sur mystère caché na yo pa na bango na ekokabana bango na koloba na bango ndenge ozali kogeriri biso na nzoto pe na molimo ndo ozali kogeriri biso na makanisi na ekokabana bango so ndenge Nzambe na yo ozali kodélivrer biso na nzoto na molimo pe na makanisi pe na kopesa message oyo pesaki nga na kati na mpona mboka na nga Kongo. Nzambe ezali liboso na nsima merci notre Dieu mpona mokolo kitoko oyo bazali na martiki te Nzambe akonsole mitenga na bino na kombo na Yesu Nzambe na bomoi amen. Bon, na ye lisusu kopartage na bino video oyo na lelo nazali kolobela 3 sujets na 3 sujets na ngai ezali makambo moko molai mais na koyeba kokata ngo na moke pona na temps pona tango batino to place bolanda video oyo zanda na kati na bilanga na boîte na yo zotambola na baleinière na kati ya vélo na kati na ndako na yo na kati na avion na musala na voiture partout bokolanda video oyo Nzambe na lola amona bino Nzambe na lola apambola bino Nzambe na lola apesa bino kimia na mitema. Naza na 3 sujets to partage na bino lelo ndenge Nzambe azali ko délivrer biso délivrance moto nyonso na se na moi ozala musala na Nzambe ozala musala na Nzambe te ozala mwana na Nzambe ozala mwana na Nzambe te moto nyonso na se na moi aza na posa ya délivrance toko développer ngo na komeka kosunga ko développer ngo na nzela molio mo santo oyo akotia na kati na nga mpona partager na bino na Nzambe yango na partager na bino. Deuxième sujet na ngeza na koloba ndenge nini Nzambe azali ko guérir biso. Et troisième sujet na ngeza kozala na koyeba ko partager na bino message mpona zwaki mpona mboka na biso Congo. Mboka na yo mboka na ngai et mboka ya ba Congolais nyonso to. Merci beaucoup. Et na lingi na banda na likambo ya ndenge nalobaki mpona délivrance. Eloko nini tobengi délivrance. Ba ono tunazali ko partager na bino ezali makambo nga nazomona na vie na ngai. Lelo na koyeba ko partager na bino délivrance ezali nini. Banani baza na besoin de délivrance. Pona nga na koyebisa bino lelo mutu nyonso to na se na moi ezali mwana Nzambe ezali mwana Nzambe te ezali musali na Nzambe ozali prophète ozali prophète ozali apôtre ozali évangéliste ozali chanteur mwana Nzambe nyonso to na kati na ba domaine nyonso to ya Nzambe na kati na musala na Nzambe biso nyonso to tozali na posa ya délivrance. Pourquoi nazoba comme mutu nyonso na posa ya délivrance? Parce que nzoto na biso ya physique eza na posa ya délivrance makanisi na biso eza na posa ya délivrance et nzoto na biso ya molimo eza pe na posa ya délivrance. Na kokende nini na kati na liboso wana mpona koba kokata message yango moke parce que eza makambo ebele mais na koyeba kosunga molimo mosafu na nzela kosunga ngai na yeba kokata yango mike na toujours ka kokabwa na bino bolamu na Nzambe nazali loko pamba naza na nga moto pamba na o Nzambe azali kolakisa ngai na o Nzambe azali kosala kati na ngai yango na yekolakisa bino bana Nzambe ata motu moko yeba keno Nzambe wana ti lelo azali kosala Nzambe na ti lelo azali koloba na biso bana bato. Nazalaki mwana Nzambe nde motu noto ayebi nazali tamwa na kati na mokili nazosambela Nzambe pa azali koloba na ngai Nzambe azali kosala kati na ngai mais ekoki koma bata moko boye nalobaka nazonga na fungola ma parenthèse moke na ba video na sala na betaka sete mingi likambo na bandoto bana Nzambe bo négliger yango te
ba o ba ko la vidéo on ba liboso na ba mona ba vidéo na nga mususu te na kusenga na bino ba na nzambe boye ba ko négliger ba ndoto na bino te parce que ndoto ezali réalité cachée réalité moko nzambe azolakisa yo azokode yo oyeba kotana muzindo elakisi nini soki ozali kocomprendre yango te senga ye moko te akoki kofungola code wana mpe alakisa yo eloko nini eboma na kati na ndoto na yo. Nazalaki mwana na nzambe nazoyoka mongongo na nzambe naza mpe toujours si lelo oyo nazopesa bino kopartage na bino message oyo nazali toujours mwana na nzambe. Nazali kosambela nzambe kotanga bible dans le temps wana mpe na banda okende kala mpe kosangana baninga mosusu na kati na baeglise mais ça fait déjà na kanisa ba 6 ans yango soki 7 ans okende nakenda mpe baeglise te ndoto wana banda kala na banda kocomprendre message wana ya ndoto wana te. Sikoyo na kati kana kosambela ti sikoyo nzambe akodécouvrir ngai likambo ya ndoto wana na 2019 awa lelo tozali date ni lelo tozali le 5 juin 2019 oyo ezali lelo mokolo ya mercredi le 5 juin 2019 nzambe apamboli ngai mpe apamboli bino mpo apesi nga makasi na pema naleka so na liboso mpona kopartage bino. Nazali koloba likambo na délivrance nazali kolota ndoto moko azali kocontinue na banda kosambela nzambe natangaka bible nazoyoka mpe mongongo na nzambe nzambe azorevele nga makambo ebele nzambe azosala na ngai nzambe azobatela ngai yango nalobi motu nyonso to na se na moi ezala oza paster ezala ozali apôtre ezala ozali prophète ezala ozali chante bato bayembelaka nzambe nyonso to na kati ya ministère ya nzambe toza na posa ya délivrance. Bamisusu baza na posa ya délivrance ya nzoto na bakoro physique bamisusu baza na posa ya délivrance na kati na nzoto na molimo parce que nzoto na biso eza na kaka enveloppe apamba ndeti nga na vandi anaza enveloppe ezalaka na ndenge nango baenveloppe mosusu tozwaka na balete batinda biso baenveloppe ya mike bamosusu bazwaka baenveloppe ya minene bamosusu bazwaka baenveloppe ya moyenne yango nzambe akela motu na motu na ndenge ya taille na ye. Nga nazali enveloppe yo mpo moto ozotala yango ozali enveloppe parce que tovandi na kati ya nzoto esprit na biso nde ezali evandi na kati ya nzoto na biso ya bomoto oyo nde ezali enveloppe mais esprit oyo nzambe atia kati na biso ezaka na kati na nzoto evandi wana oyo eza nango eloko pamba mabele ekozonga ngo na se ya mabele nango na bandi komona bandoto wana komona bandoto ezokontinue kaka na bandi sikoyo kosambela bana nzambe tozala kolemba te yango bible na place moko bible elobi na biso ke non to prier nzambe sans cesse koprier nzambe sans cesse elakisi nini place nyonso to kozala eza na kati na mosala ozali kosala ozwi mwa ata moko ya moke meme ozali kosala koloba na baninga me na kati na motema no yeba kokumisa nzambe yeba kosola na nzambe nzambe aza tata na nzambe aza mokelo nzambe aza nyonso mpona yo soki nanu moto ayebisa yo te ke nzambe ayokaka yo te be nzambe aza tata na yo te ngai naza na témoignage na ye kotémoigne na ye koprésente nzambe na lola nzambe asikela biso maloba na ye ana kati na bible yango nzambe oyo nga na ye koprésente wana nzambe wana aza tata na yo nzambe wana azali mokeli na yo nzambe wana azali mosungilo nzambe wana azali nyonso kati na bomoi na bino na momo na biso bana nzambe na kati na bandoto wana naye kola nazomona mokolo mosusu mais ngai nayebi keno nazali croyante na ndimela yesu kristo masiya nakendaka mpe église nabanda kokende église na bata wana nasambelaka nzambe natangaka bible nazoso mpe bamessage nazosambela mpe mpona bato mais nzoka te place moko boye nazalaki ya kokangama na kati na molimo mingi lelo toza na kati na baeglise bazokende na kati na eglise bazoyoka mpe mongongo na nzambe me bazali kokangama place moko boye ngai na yo mwaninga bana nzambe toza na posa ya délivrance nazali kofungola bino délivrance yango ezali nini délivrance nanga badélivrance yango ezali ba deux sortes toza na posa ya délivrance ya nzoto toza na posa ya délivrance ya molimo na kokende na délivrance ya nzoto délivrance ya nzoto elakisi nini délivrance ya nzoto elakisi ngai neti nakangama na eloko problème ya komela masanga nakangama neti na problème ya kotonga baninga nakangama neti na problème ya kofinga bie koyina baninga naza na posa ya délivrance e nani yango mpe adélivraka biso voilà point na ngai ya makasi ezali wana nani adélivraka bato paster moko te na mokili adélivraka moto apôtre moko te na mokili adélivraka moto prophète moko te na mokili adélivraka moto motu moko te na mokili adélivraka moto
naye kofungola bino vérité bana na nzambe bofungola matoi bopesa attention na biso nga naza motu pamba soki nzambe ali kolakisa makambo epa nanga mpona ezali keme amoni keno bana na ye mingi baza kokangama bana na ye mingi bayebi vérité te bato atia na se na mwa mpo batea bino liloba na nzambe basi batika kotea bino liloba na nzambe ya vérité naye kokabola bino vérité wana na bino nani adelivraka moto naye kolakisa bino nani akoki kodelivre yo na problème oza nango na problème physique oza nango mpe na problème spirituel oza nango motu moko kaka nde akoki kodelivre yo soki bomoni pasteur atie bapancarte azosala bapublicité boya kuna boya délivrance bokende kuna te yo moko ozali na makasi ozali na puissance oyo yesu atia kati na biso oyo nzambe atikela biso nzambe alobi na komarke esprit na kotia esprit na ngai epai ya moto nyonso to na se na moi ozali na pouvoir wana ya koyepa ya papa na yo kosambela nzambe kande moto adelivraka pasteur adelivraka motu te prophète adelivraka motu te sango adelivraka motu te motu moko te na se na moi aliaka kwanga na madesu atambolaka na se na moi aza na mai na makila na nzoto aza na makolo mibale atambola motu moko te moto adelivraka moto ezali yesu kristo masiya moto akoki kodelivre ezali nkolo nzambe na lola moto akoki kodelivre ezali kaka saint esprit motu moko te adelivraka moto soki ozokende kati na église place mo balobi keno bakomi kuna boya ebele nzambe akodelivre botuna nzambe eske nzambe ozali kuna Bible yango moko lobi na biso na tango na suka bokoyoka makambo kosala mebele na monde entier soki boyoki kuna balobi kino boya koto nzambe azali bokende te Bible yango moko mte lobele biso mene na yebi ba verset ni sote ya Bible te na kangi parenthèse na ngai na banda kosambela nzambe na kanisi keno na zo sambela nzambe na za deliver makambo nzoka te na place moko bona zalaki akokanga kokangama ngo nakangamaki ndeni délivrance nanga o nzamba asalelinga ezalaki ya nzoto physique te délivrance nanga ezalaki ya nzoto ya molimo ngai croyant na banda kotanga Bible naza déjà délivré nza makambo nyonso eza bien mpo na ngai croyant na banda kokenda kati na église naza déjà de bolimbisa ngai croyant na banda kokenda kati na église nazoka ngongo na nzambe nayembelaka nzambe nasalaka ono to nzambe asengaka tosalaka mais place moko na kati na esprit nanga na nzoto na ngai nazalaki na posa ya délivrance nakangamaki place moko boye nakoyebisa bino place yango nini place yango nga moko na mikangamaki te bato ya mokili ya mabe na kati na bafamille na baninga na bandeko na misala meme na kati na baeglise oyo ya lokuta bapaster oyo lokuta baprofete ya lokuta basango ya lokuta bapotre ya lokuta baza ebele baservante ya lokuta basali ya nzambe ya lokuta baza ebele bozoki kuna na kati na baeglise bango moko kaka bazali kokanga bino na kati na esprit soki nzambe afungoli bino miso boye te bokomona te nazali kokenda bino malembe mpo bokomprendre bana nzambe ngai na banda kotanga Bible na batana pe na banda kokenda église na batana pe nzambe banda kolobela ngai na banda kozwa ba révélation na banda koyoka mongongo na nzambe mais place moko bona kangamaki o ngamwana ina yebaki te tout comme yo ndeko nango ozotala ngai okendaka na église mais kati moko na kati na esprit no famille na moko bakanga yo tata na yo mama na koko na camarade baninga na musala bakanga babwakela o biloko moko na nzoto babwakela be solanie na kati na nzoto na esprit na yo babwakela o bien libabe moko zwa musala te babwakela eloko moko po vie na yo avancer te babwakela eloko moko po obala te ata ozali kobala okobota te babwakela eloko moko oyo miso ya bomotali komona te soki nzamba afungole miso to jamais otikala komona ngo wana kanga nakutanaki nango naza bien na boti mama kamso ezali kokende me ndenge nzambe alingaki nzoto nanga molimo ezalaki bongo te na kati bato ya mokili bato ya mitema mabe osali yo eloko osali moto wana eloko te kaka na kimotema mabe na ye po apesaki olipa atiaki mwa place ya kolala azwaki mwa tempo avanda na yo ya mwana kaka motema mabe te tika na latisa moto eloko boye na lotaka place wana bandeko mokolo mususu nalala boye na ye komona nzoto na ngai parce que nalobaka nzoto oyo ezali enveloppe na ye komona na nzoto na ngai esprit bazali kolakisa ngai ndenge nzoto ezalaki bazwa ondire na décrire yango ndenge nini boyebi biloko oyo ezalaka bambembe be tobengaka balokole ya mwindu wana ba escargot ezalaki baforme lokola ba escargot oyo neti ezalaka na pembeni ya océan
oyo efungolaka minoko ezali nde bashele bo efungolaka minoko ezokanga bo. Namoni bashele wana ya mwindu nzoto nanga mobimba. Nzoto nanga mobimba nzamba fungoli nga miso azolakisa nga na nzoto ya molimo keno nzoto nanga ezalaki na bashele. Nani mutu atiaki nga biloko na kati na nzoto? Mutu moko na kati na famille. Okoko benga mutu ango mama, okoko benga tata mwasi, okoko benga mama kulutu, mama leki, okoko benga yaya, okoko benga leki. Na kati na famille, pe na kati na communauté, pe na kati na mboko, pe na kati na misala, pe na kati na église na yo. Natala bona nzoto na ngai ba biloko wana ezofungola ya mwindi ezofungola munoko ezokanga donc nzoto na nga mobimba. Lere natali bona gangi oyo nini na nzoto na ngai wana na kati na molimo. Pe na moni na ndako ango na mutu ango atiaki nga biloko wana nzoto. Mengana bando kanza naza bien nazaki libéré. Nazalaki na délivrance mais nazalaki na délivrance na kati na esprit na nga na nzoto na nga molimo. Mutu moko mutema mabe asepeli na nkaka a détruire yo vie na yo. Atia iloko moko bio avancer te na sujet moko bona se na moi. Tout comme yonde kona ngai. Tuna nzambe loba nzambe yana zo senga na bino boza na contact makasi na nzambe. Nzambe afungola bino misu na molimo po bomona. Nzambe afungola bino matoi na molimo boyoka. Nzambe wana azali koloba ti lelo. Parce qu'il est la parole. C'est Dieu qui a créé la parole. Lui-même, il est la parole. Et ce Dieu-là nous parle jusqu'aujourd'hui. Nzamba lingi biso mingi. Bato apesa ki ba message o na kati na Bible bakoma. Bakoma ki yango. Me bato wana bazali susute. Bato wana bakufa bakenda. Me biso lelo totika na sima nzamba azali koloba na biso tilelo. Na kati na se na moi oyo na chaque pays, na chaque continent, na kati na chaque communauté. Nzambe abimisi ba Eli, nzambe abimisi ba David, nzambe abimisi ba Ezekiel, nzambe abimisi ba Moïse, nzambe abimisi ba Matthieu. Bazana se na moi tina kati na mboka na nga Kongo. Ya basi bazali ya mibali bazali. Po te kokabola bino bolamu na nzambe. Neti lokwa bazami ndelete, neti lokwa bazali ba Israélite te, bino bokondima bango te. Mais nazali koyebisa bino boyeba keno ba Ezekiel, ba Eli, ba Moïse, ba o bazali na tango akala. Lelo bazali na kati na mboka na biso na monde entier, na chaque communauté, na chaque pays, nzambe atie batu wana. Ba esprit ya ba Eli eza na kati na batu na se na moi ti lelo. Ba esprit ya ba Ezekiel eza na kati na batu na se na moi ti lelo. O bazali komona makambo. Pe o bazali koyoka mongongo na nzambe pour na ko partager na bino bana nzambe. Parce que Jésus va arriver bientôt. Nzambe alobi bozali kokufa pour na boyebite. Ngana kansaki nazalaki bien. Le na moni sikoyo banyama na kangi parenthèse, na moni banyama sikoyo ye mutango ataki nga banyama na kati na nzoto amoni. Mbala moko puissance moko eye wana nzoto nanga molimo ezaki na nzoto bomotete na kati na nzoto molimo wana zosenga na bino bofu senga na ngana senga kite nzamba fungolanga na senga kite soki nzamba ala banda ko lakisa makambo ye moko na ngolu na ko tambolelo nde na banga kana nga nzambe ne na tam na robate na sala masumu te na sa muta masumu biso no tutoza na sena grâce ya nzambe. Mutu azanga ki lisumu na se na moi ayo ezaleka ka Yesu Kristo Masia. Ngai na yo mutu boko taza koloba na mukola lelo aza 100% zanga lisumu azate. Mais ezali soki tosali masumu ngo to telema to kende liboso to vula la wana to vanda to senga ko telema ko kende liboso ezali senga nzambe bolimo n'importe quelle lisumu yo sali. Nzambe alimbisaka. Nzambe alimbisaka. Ngai ona zoloba na bino avana zala mama mbimba nde nazalaki oyo. Nazalaki na bakope nasalaki amour avani bala avana bala o ezalaki lisumu na miso nzambe nzambe alimbisa ngai te alimbisa ngai nayibaki nabukaki lokuta o nota mabe nasalaka bien nasalaka lingala pe mwa pasi mabe o nota menga nasalaka nzambe alimbisa ngai nzambe azana pona kolimbisa ezate ke noso ko sali kama me o kangama te kende pa nzambe fukama mabolongo na se lukanelo na nzambe nakangi parenthèse sikole na moni banyama wana na gangi siko babandi kokoya donc bazalaki penga babandi kokoya bazoko to yesiko mama ngolela mon abeti maboko asepelite nana délivra kingai ezalaki pasteur te
eye koleka na mbala moko lere banyama wana balongo na kati na nzoto na ngai bango no tu bakoyi e batikali na kati ya lopango mama ngo asepeli te moto yango wana asepelaki te abeti maboko 3 fois abeti mbala moko natala na nzoto na ngai balatisi ngai kupe moko ya pembe nazali komimona lere nazalaki na age ya 14 ans wana eleki e mususu délivrance mususu nzambe ekosala ngai kaka na même place wana nzoka te bazwa singa bomoni basinga otokangaka suki bonégligaka bandoto na bino te wana azopesa bino bana nzambe mpo bozwa mayele bomitala nzambe azolakisa bino nini na kati na esprit mpo bomoyeba kobunda bitumba na biso eza bibelobi bitumba na biso eza ya nzoto te eza ya molimo eza ya solo parce que bitumbana oyo yanga ya délivrance ezalaki na nzoto ya mosusu te yaki na kati na nzoto yanga molimo nzambe ekofungola nga miso mokolo mosusu kaka na kati na nzoto na molimo namoni singa o bakangaka suki bazwa bakanganga kuna na kati kuna na kati kuna ya na se ya gorge awa bakanga penda singa na kati kuna bakanganga na place oyo place lolemo suka mo loko moko za kuna na se bakanganga singa wana kuna na kati singa ya mulai ya mwendo namona kaka ndoto singa nazobunda kaka nabendaka singa nazobunda kaka nabenda wana ndoto yango ekosala révélation nzambe ekodélivre ngango na 2019 ana kanisa na mois de février soki nabosani te bandeko ezalaki makambo na ndoto sikoyo naye komona pe sikoyo lere na bandi kobenda singa ngo singa molai ezobenda nazokapasi wana nazobenda ngo na ndoto moto yango mpe atiaki nga singa wana namoni mpe ye paza wana nyonso to wana ezalaki na makasi na ngai te nzambe moto abanda kodélivre ngai ezalaki paster te abinisaki nga singa na kati kuna ezalaki singa ya molimo po soki bafina nga na kingo baboma ngai me nzambe nalola aza na contrôle na makambo nyonso tu nzambe alakisinga mpe alakisinga lere moto yango amoni nga keno na remarke na bandi kobenda singa azwi elongi ne abombi elongi azokoka suki kotala nga te azoloba na bato ndenge namoni nga kingamu nasalaki eboye ndenge namoni nga kingamu nasalaki eboye nzambe adélivre ngai bandeko bolusenga nzambe na baprie nzambe adélivre na basituation nyonso tu oboza nango bandeko nabendi singa wana na ndoto nabendi singa tala molai oyo bakangaka suki ya mwendo singa wana ekoyi siko nini ekomelaki nga na ntongo na vie réelle le lendemain na vie réelle nalamuki nayoki eloko kaka lere nalamuki na mbeto na telemi nayoki eloko moko wuti awa ko ekoyi eloko wana ebandi kokita ezoswa kote nyonso to eloko wana ebandaki na mongongo ezokite baintestin nyonso tu evandi kuna na kati ya intestin nanga panda 3 jours na kati ya 3 jours wana libumu mpasi na ndenge mwa ya moke te lere kote nyonso tu yango ozokita na baintestin place nyonso tu eloko wana elekaki na kati na baintestin ebandaki koswa après 3 jours naki kokosumba na toilette nayoki keloko wana bimenaki na posa na bangaki na tala eloko nango na kati na toilette lere eloko wana na se soulager na toilette eloko mais ebandaki na kati na ndoto na esprit elati nzoto na physique tala ndenge bato baza mitema mabe na se na moi ndeko na ngai soki nzambe alakisi yo likambo na ndoto konéglige te senga nzambe alakisa yo ya minene akolakisa yo senga nzambe wana ezali délivrance oyo nzambe adélivraki ngai nakendaki pa paster te eza ebele nazokataka moke mpona temps après ça kodélivre nzambe adélivre ngai naye kolia so naye komona place moko boye mai ezowuta na likolo mai moko ya pembe ya cristal ya pembe ya bleu eye ebandi kosukola ngai wana ndenge nzambe azodélivre biso paster moko ta délivraka moto sango moko ta kotikala kodélivre yo prophète moko ta akodélivre yo mais baprophète oyo ya solo bapaster ya solo baapôtre ya solo na nzela na ye nzambe akoki na nzela na bango nzambe akoki kosala mpo na yo adélivre yo bolimbisanga moke mpo na yo kendele moto azobouge na fenêtre na ngai yango natali pembeni mpo na fenêtre basali ya nzambe ya solo bato mosusu baza na kati na baeglise na kati na baetonga ya ndenge na ndenge
bovandi kuna me kaka bato wana ba pasteur ya lokuta ba potre ya lokuta nazali ko telemela ba o ya lokuta bakotia bino maboko bino bozo kansaki bazo sambela bino nzoka te bazo ko tia bino esprit mabe na kati bazo ko lakela bino mabe soko za na Saint Esprit to ko mona te pe ko yoka te esuki kaka wana te na ye ko mona lisusu na chambre moko ba pasteur bazala ke belé na ba chanteur o ba yembela ka banzemba nzambe ndenge bango bavandi bazali kosala ba plan ndenge nini bakoyeba ko attaquer bana nzambe ko attaquer na ndenge ba mana kokosa bino pote bango bazana pona kosala mabumu na bango na kati ya chambre tale belé ba misusu na bi ba kombo na bango misusu na bi ba kombo na bango te bana nzambe boluka Saint Esprit bana nzambe bokela bolingo na Saint Esprit akolobela bino polele akotangisa bino bakombo bato wana pe akolakisa bino babilongi ya bafo me nzambe alingi bango mingi nzambe akolimbisa bango me nasengi na bango soki bakozwa occasion ba ono to mabe babengi basali na nzambe alokuta oyo masali akapona mabomu na bango soki bokolanda video oyo nzambe alingi bino mingi botika koteya bovanda na sama kola basala na nzambe ya solo batia bino loba na lola batia bino loba kozonga na Yesu Masia batia bino kotika masumu wana na ye koloba likambo na délivrance nzambe azali ko délivrer biso nzambe azali ko délivrer na nzoto pe na molimo soki moto kangamaki na musala moko ya musala mabe neti eloko ya kofinga ya kotonga nzambe ako délivrer pe nango o kangamaki na bakomela masanga moko bakuite zanga mituna makolo nzambe azo délivrer na biloko nyonso to po etalingi oza mwana na ye alingi yo teki obeba parce que nzoto o ezali temple ya Saint Esprit akolinga teke yo mwana na ye place se molimo na ye vandaka ozala na kati na kokangama ozala na place moko bakanga oza bloqué boluka nzambe délivrer bino na ba obaza na kati na ba église bazobwakela bino ba maladi mais kaka baninga na kati na église boluka nzambe a révéler bino a délivrer bino bokotuna nga ndeni délivrance yango sana kaka na nzela ba prière kele nde bolingo bozala na ba relationship na bino moko makasi na nzambe na lola nzambe ako délivrer bino nzambe akolakisa bino ya minene po azali tata na bino alingi bino mingi alingi ko perdre bana na ete tata moko na sena moko linga ko perdre mwana na sena mo non eza ebele ona ko partager bino elekanaki na nzoto na ngai na monaki na ndoto place bakangaki ngai nzambe ayeko délivrer ngai yango ezalaki ya nzoto te eske nakendeki pa pasteur moko atiaki kuna mbela ke non boye nzambe ako délivrer nzambe apesaka rendez-vous nzambe akopesa rendez-vous te ke non boye ebele nzambe ako délivrer loko soki boyoki bongo eza lokuta bokende te bino moko bofunkama na ndako boluka nzambe adélivrer bino na baproblème bino nyonso tu boza nango problème ni ya santé oza nango n'importe quel problème nzambe ayebi yango bosenge pa na ye moko odélivrer bino na suki wana pona makambo ya délivrance nzambe na lola sunga bino Saint Esprit sunga bino bana nzambe alingi bino mingi bino ba mususu bokanisa ke non nzambe alobelaka nga te po alinga nga te nzambe alingi yo koleka même ton imagination ye moko abi mokoni na kosola na yo komimona te ke non nzambe azoswa na bato mosusu azoswa na ngai te akosolo na yo na moment opportun parce que aza tata no tata nyonso tu na kati na ndako na kati na libota asolaka na bana nyonso tu moto na ngonga na ye nzambe apambola bana nzambe nyonso tu baozokaza kolanda video oyo sikoyo tozokota na makambo ya guérison nazotelema lisusu na likolo na bapaster na likolo na bapotre na likolo na baserviteur na likolo na baprofete oyo alokuta nzambe alingi bino mingi bobongwana botika kokosa po peuple na nzambe botika kokosa bana na nzambe pardon nazosenga na bino ba oyo bobengama te botika kokosa bana na nzambe
na ba prédication ya lokuta, na ba prédication ya ba bébé, na ba prédication oyo komema bana nzambe na lola te, na ba prédication oyo kokolisa bango na molimo te. Nazoloba ba oya solo te, nazoloba na ba oya lokuta. Nzambe alingi bino bozonga na sena mako. Nzambe aza tata na bino. Bosala pona mabomo na bino te, bosala pona mabomo na bino te, bosala pona mabomo na bino te. Vous serez jugés parce que bozosala pona mabomo na bino. Bobandaki malamu na Nzambe, botiki Nzambe. Soki bomoni bana bino bana Nzambe boza na mayele, boza na esprit ya discernement. Nzambe azali koloba na discernement. Nzambe azali koloba biso na kati na Bible. Nzambe azali koloba biso na nzela molimo santo. Nzambe azali koloba biso na parole de connaissance. Nzambe azali koloba biso na bandoto. Nzambe azali koloba biso na kati na ba vision. Bo néglige ka biloko wana te. Pe bozala obéir na obéissance na esprit ya Nzambe, l'esprit na Nzambe azali koloba. Okoyeba ndenge ya kotambola. On a zalé koloba pona guérison. Bon, bah, on a pas commis qu'on est guérison. Bon, le 28 mars, guérison. Bon, le 28 juillet, juin, le 25 mai, pona guérison, mon ko salima, miracle ko salima. Bon, kende kuna teza le kuta. Ceux qui pomoni ba pasteur o bazo sala na kata l'église na bango, bazo bimisa ba bambisi na mabomo, bazo bimisa ba mbongo na kata ba sac, bazo ko bimisa ba biloko na kata ba nini. Bokende kuna te baza basali na Nzambe te, baza basali ya mabumu batu na lokuta. Oh, azo ko guérir bino, ko beta bino mbata pa, okwe na se, a poussi kuna, salabwe, a matel bino likolo, a rompesa bino exercice physique na kati na église, ko ba mama batu ba mapote zo kwe, ko sali sa batu ba biloko. Bazali basali na Nzambe ya solo te, ba na Nzambe boyo ka bo fungola miso. Bazali bana na Nzambe babandaki na Nzambe me Nzambe asi atika bango babandi ko utiliser ba kisi bali ko utiliser ki magie et ça esprit moko bazali ko kendo ko zo esprit moko ya mabe ya moyi bino bo kanisa saint esprit po dire simbi bino bo kwei bino bo zo kanisa molimo na Nzambe et ça molimo na Nzambe te za molimo na Satan za molimo démoniaque